Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Não leva a vossas maldades no 2023. Senão, esse mundo não é nós. Esse mundo tem um dono. O dono desse mundo é o Deus que está no céu. Vocês estão a pensar que vocês são o dono desse mundo, né? Estão lá sentar e beber cerveja e dançar, fazer vossa desbunda, fazer tudo isso, de coisas demais. Estão a pensar que estão a fazer bem, né? E não estão a cuidar vossas crianças, vossas próprias crianças, não estão a nos cuidar. Mas é saber, esse mundo é de Deus. A minha passe, e não estão a betar uma sua passe, na betar uma passe mesmo, na casa do tema. Papá, vou changer. Vou changer. E vou usar a malama, mas só que vou changer tem. Ndenge kana lobaki yango na politike mokili eza ya biso te mokili oyo eza nzambe nyonso tosalaka efutama kaka awa na se lelo ozosala mabe ozomona ngo malamu me lobi eza pasi koko bafidèle ya la reine Nzinga TV bambote epai bozali eza bongo wa bino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi walonga bitumba. Bon, bah fidèle à la reine Nzinga TV, il y a des beaux vraiment bah merci ndenge bozo like ba vidéo na biso, na ndenge bozo aimer, ba like wana et ça la biso vraiment bien vraiment soki bozo like ba vidéo na biso et ça la biso malamu vraiment pe et ça la biso sur ces sengo ya kozonga lisusu liboso na bino vraiment. Na yango vraiment eloko vraiment on a liboso na bino et ça vraiment pour na kotali ça vraiment ba fidèle ya la reine Nzinga TV na concernant vidéo on a tela ki bino oyo ya soso wana vidéo on a tsaki ya soso wana et sengi vraiment na ilega so liboso na bino pour na ko luka soso ko solola na ba fidèle nanga concernant ya vidéo wana oyo na natali yango te ata la vidéo mo na tsaki oyo ya soso abanayi kobokola bana na ye donc ndenge na koloba ngo na ndenge ya biso bomoto lokola soso aza soso ya mobali mwasi na ye akufaki sikoyo ye abokolaka basoso wana papa atikali kobokola basoso wana obomonaki wana soki 10 et papa abokola basoso wana siko na yango comme telle vidéo wana vraiment esepelisa nga makasi vidéo na esepelisa nga makasi yango vraiment raison pour laquelle esengi vraiment na leka soso liboso mpona koya kosolola soso na bapapa na bamama na moto nano oyo atali vidéo yango te nazotiela bino bomekana na kolanda vidéo oyo nazotiela bino bolanda ngo kaka mwa moke nsima tokozonga lisusu mpona kosolola eloko oyo molie vencedor abombeli bino nazoleka mpona tosololela yango botala nanu vidéo oyo soki botali nsima na yango na koleka lisusu mpona kotalisa bino eloko nini oyo nga vraimen molie vencedor na ye susu liboso na bino tolanda nanu vidéo. Voici le coq qui garde les poussins à la mort de la poule. Donc, le coq là, le coq garde tous les poussins, tous les 9 poussins. Après la mort de la poule, il a décidé de garder les enfants. Voilà comme quoi un coq responsable, en tant que père de famille, madame est morte, il a pris l'engagement de garder sa progéniture. Or, il y a des individus sur cette terre-là qui abandonnent les enfants, même après le décès de madame, il jure qu'il ne peut pas garder les enfants parce qu'il n'est pas appelé à garder, ce n'est pas une femme pour garder les enfants. Or, ici, là, ça nous démontre, la nature démontre autrement que l'homme qui réfléchit ne peut pas faire ce que l'animal qui a l'instinct arrive à faire pour certaines personnes irresponsables. Voici la preuve vivante. Vraiment, félicitations, monsieur le coq. Que Dieu te garde. Nabandi tosili vraiment kolanda vidéo o bino bomoni commentaire kuta kotia wana ezate bino bomoni
nyonso oyo boyoki wana bino boyoki maloba nini oyo elobami na kati ya video na biso oyo. Donc yango raison pour laquelle Molière Vencedor aye liboso na bino. Bandeko na nga nazobeta nano sete na côté vraiment oya ba papa na ye apona kobeta sete po oya tikali na bana oya video oyo soso atikali na bana misale ko oya atikali na bana oyo eza mobile eza soso ya mobile soso ya mwasi te. Soki ezalaki soso ya mwasi mbele pe toye atoyi kobeta masolo mosusu na yango vraiment eloko nga raison pour laquelle na ye vraiment liboso na bino eza vraiment mpona kotalisa ba papa eza pasi. Donc esengo mingi o ngala la reine nzinga na lobaka esengo mingi na ba papa oyo vraiment ba papa responsable na minute nazo lobana ba papa responsable. Donc félicitations na bino ndenge vraiment boyebi ndenge na kobatela bana na bino ndenge ni vraiment bobatela bana oyo bino mo bimisi na mokongo na bino. En tout cas ba papa wana ngala betela bango maboko ba papa oyo basala bango te po basi baboko la bango bana ba papa oyo bango moko bazoboko la bana vraiment epesa kesengo ezate ke bango moko kaka na omoni papa na kati ndako ajua rôle mosusu papa na kati ndako rôle na ye ezaka kateke oti musala oye otema kona mesa obandi komina bafufu ya minene obandi kolia sane tono ya loso obandi kolia sane tono ya ninyo ya salade obandi kolia biloko nyonso katanga biloko wana ezaka rôle ya papa te. Rôle vraiment oya papa ezake tango bengami papa fo oyeba oza papa po papa na kati ndako azalaka toujours motu ya train biso moto yebi ke papa azalaka motu ya train mais lelo sikoyo makambo ngo ekoma contraire ba papa na kati ndako bakoma kolata ba jipe ba mama bakoma kolata ba pantalon ba mama bazwa rôle nyonso oya ba papa balata yango ba papa bakoma na rôle ya ba mama donc bakoma kolata ba jipe donc eza passe pour mama na ndako akoma okipe bana 100% kokipe ndako 100% makambo nyonso mais papa na ndako ye musala na ye kake awuti musala aye soki asalaka te ake na social azwi bambongo wana bala moko asomi babilamba na yebi ake na baikala wana sikoyo yango ekoma barole ya bapapa mosusu nzoka eza pasi ntango vraiment obengami papa lakisa vraiment ke oza papa. Tango bengami papa lakisa azwa rôle na yo. Pourquoi tolobaka mobali azalaka motu ya train? Soki vraiment mobali azalaka motu ya train sikoyo tokoloba sikoyo ndenge nini ye moto oyo akumbaka neti ba métro tango ozokumba métro chauffeur ya métro toujours azalaka na liboso chauffeur ya train toujours azalaka liboso azokumba po ye soki asali erreur kaka moke na nsima mpe ebebi yango wana sikoyo tolobaki bapapa baza mitu ya train po papa oyo abengami aza papa tango azokumba tango tobengi eke motu ya train ezaki ayebi ke bana baza na nsima fona na batela bana na ngai fona sala nyonso mpona bana na ngai fona na sunga bana na ngai fona donc fona bokola bana na ngai mpo ngai mo nabimisa bango mais lelo ekoma ndenge mosusu bapapa lelo oyo bakoma kobota po bamama babokola bango soki ke ntango mosusu na ka mosusu oyo eza ntango mosusu ya divorce bapapa mosusu bakoma abota na ye bana pana ye akabwana mwasi pana ye lokola ndenge akabana mwasi akabwana pe na bana nzoka eza bongo te yango wana pena nazobeta nano sete pa bapapa ezala papa oyo oza marie ozala papa oyo oza divorcé papa tango tangami ke oza papa soko oyebi vraiment ke ndenge naza papa ngambo na bimisa vraiment bana oyo papa sikoyo eloko nini sikoyo ozwi banini oyo bana oyo bimisi na mokongo na yo osundoli bapapa lelo ekoma na kaka bongo ntango adivorce na mwasi ye mpa na ye eza kaka ke nde na divorce na mwasi oyo ayebi kaka ke bana na baza na bango bien mama na bango asalaka to mama na bango azwaka social bana bazwaka bambongo na bango mama azwaka mbongo mosala mpa na ye ayebi kaka ke bana wana baza na bango bien ape bana basalaka na bango bapapa wana oyo bapapa irresponsable oyo nga nabenga pena irresponsable bapapa wana bango nde sikoyo nde bazalaka na raisonnement ya bongo ke ndenge na kabwai na nga na mwasi bana wana baza na bango na poto donc poto bafutaka bana poto bana basalaka poto boye donc ye mpa na ye etali yango kutu ye te
ye pa na ye vi na ye kaka azokonte kaka lokola na vi na ye moko kaka pa ya zali azomimona ke vi na ye kaka nzoka eza bongo te bandeko na nga oyo batangama mpo bazala bapapa te bawana soko oyebi ke otangama na yo mpo ozala papa te me kobota te soko oyebi mpena ke okokala yo te kobota te kobala pe te mpo avant kobala fo oyeba nanu ke ngai naza nani eske mwasi oyo nakotia na ndako eske mwasi ango akobotela nga bana eske kutu te me mwasi wana akobotola nga bana akobokolela nga bana sikoyo na nyonso wana sikoyo yo papa obali mpo ozalaki na nano prete te ya kobala ozalaki mpo ya kobala te obali kaka mpo na ntango mosusu omona yeke camarade moko boye abala o garçon moko boye tovanda tozalaki bacamarade ye abali ye aboti mingi babota na baerreur nde tomona yango tomona bapapa mingi bayebi na bango bayebi kutu kobatela bana na bango te mpo babali vraiment na erreur na kolanda baninga na bango babali ndi nakoba babali na loyenge bapapa misusu babali vraiment na loyenge ezalaki nango mposa na bango te mpo amoni kaka camarade nde moko boye abala abota ye mpe amoni ke ndenge nazwi retard tika ngai mpe naluka mwasi nabala komisa na banda mpe kobota eza malamu te bapapa soki omoni ke nano mikoki na yo te kobala na yo te mpo kobala bino bokanisaka kobala eza kwanga na likayabo bokanisa kobota eza kwanga na likayabo kobota kobala eza nango facile obali na yo kobota mpe eza eloko te mpasi wana esilaka me bobokola sikoyo bokimaka ntango bobokolaka yango na pena bapapa oyo batangama mpo bazala bapapa te eza vraiment mpasi eza mpasi na mawa bobotaka bana mpo bato mosusu babokolela bino bobota bana mpo baex bamama babokolaka bino bobota bana mpo bato mosusu babokolela bino eza vraiment normal te même baklasse ya bana omona papa adivorce na mwasi akipaka nde kutu kotuna bana te eske baklasse ya bana ezotambola ndenge nini badiplome bana bazwi bacertificat na bango na classe bana basali bakipaka te bapapa wana sikoyo wana nga na mitunaka vraiment bandeko nanga bino bato bokotalanga vraiment eske bapapa na batangama mpe mpo bazala bapapa bapapa wana vraiment batangama mpe mpo bazala bapapa eza vraiment normal te yango na mikolo ekoya tokobeta sete na kombata mpe ye ndenge aza wana aza papa malamu na kobeta sete tokozala elongo tolobela nanu concernant bato makambo ya bapapa oyo ya bairresponsable oyo bakipaka bana te oyo bakipaka kaka vi na bango eza normal te me nde bravo na bapapa mpenza oyo batikaka tante mpo na bana bango bapapa vraiment oyo babokolaka bana na bango eloko moko na bosani lisusu bana poto baza bana moko baza bana masada te baza bana bamonisaka mpe bapaka pasi te bana biso ya poto basalaka na bango bana biso ya poto bana biso bazwaka mbongo na bango sikoyo nayebaka te sikoyo ezalaki ndoki kimolimo mabe kimotema mabe kaka ezalaka mpo bapapa wana oyo nini nayebaka kaka te nayebaka te me na nyonso vraiment eza esengo mingi na basi oyo bazalaka makasi basi oyo bazobokola bana bango antuka na betela bango maboko basi oyo babenge bafemme fort ndenge alobaka ke la reine zinga mwasi makasi molie vencedora mwasi alonga bitumba ntango nalobaka bongo nalobaka yango na ntina mwasi fo kozalaka makasi mwasi fo koyebaka koluka mwasi fo koyebaka ke koluka mbongo kozala kaka te ozwa poshe ya mobali mwasi yeba komilatisa mwasi doki oyo tobenga bafemme fort basi makasi yango ngai nalangi la reine nzinga nalobaka mwasi fo kozala makasi yango nanga ntango nyonso napesaka conseil epai ya bana biso napesaka bana mingi conseil ava ya kobala tanga classe mpo soki otangi classe na yo mobali moko te akoya kosakana na yo même yo mobali ndenge botangaka baklasse surtout bana biso ya basi botangaka baklasse bosisi vraiment baklasse na bino ntango okozwa mobali wana ekomi likambo mosusu mpo mobali soki akuti oda na mayele na yo na motu oyo soki akuti oda na mayele eza mpasi ya kosakana na yo nebandeli naka ntango azoya soki abandika bagene ya bien te mbala moko
yango mona bana misusu bazaka mama yele soka monika ke mobali abotisi ye mwana moko mobali yango tina moko te yango mona bana misusu batikaka na bango abandi classe na ye abandi musala na ye ti tango ekokoka akozwa sikoyo mobali moko malamu me na ntango sikoyo oyo bamama biso toko batango biso bamama mpona koloba bamama na biso te na bagénération na biso mingi basi mingi bazalaki bazoba omona okutana mobali obotini mwana moko mibale misatu donc comme tina seti ovanda kana mobali yango mpona nini ozokanisaka mobali yango akochange suka nango mwa mpe achange na ye te me emebi bino kaka na divorce eza me esengo te yango na vraimen bapapa oyo batangama mpo bazala bapapa te bokeba kimubange ekozalela bino pasi kimubange ekozalela bino vraimen pasi yango tozomona bapapa bazokufa mingi biso bamama tokufaka ta mosu eloko moko boye maladi moko boye mpo liwa etangama ezalaka nango mpona moto nyonso liwa ekipaka te o boye me mingi mibali bazokufa mingi nyonso wana kaka mpo mitema na bango ya mabe mitema mabe mibali oyo baza bapapa te oyo batangami bazala bapapa te mibali oyo bazalaka mitema mabe bawana vraiment tuka eza kitoko te mpo mobali mosu akozala ne motema mabe me na bana na ye komeka te mibali mosusu akoki na ye mpe kozala motema mabe me na bana na ye komeka te soki omeki kaka na bana na ye okokutana vraiment wana nde bapapa wana sava po ntango kabwani na mwasi ayebi ke mobali na nga atazaka ne makambo mabe me akipaka bana vraiment 100% wana nde vraiment félicitation esengo mingi me mibali oyo bazalaka abapesi ye nano makambo mabe bapesi ye lisusu motema mabe nyonso kaka bapesi kaka ya compliqué donc bawana vraiment boluka nde elongo ya nzambe mpo soki te kimubange donc baokanga bino bandoki na kimubange un jour baokanga bino bandoki na bakarte na bino mabe oyo boza nango mais na yango nazopesa vraiment bapapa nyonso oyo baza baresponsable vraiment bambote mpe bazali en tout cas ndeti bapapa na biso balutona nzinga ami na nga bongo ya Facebook donc asololaki vraiment lobi lare nzinga ngai moko na bokolaka bana nga ngai moko na ya na mwana ngai ya liboso na poto ngai moko na zwi mpena mwana ngai liboso na ye na poto ngai moko na bokoli ye ti akoli alelo apesi nga bakoko félicitations epai ya papa wana epai ya papa na biso nzinga félicitations vraiment po bongo nde ezalaka papa ya bongo aya butu eya moi anta kutu nini eloko nini koyela yo bana yo baobosana yo te bana na yo ntango nyonso bakoko na yo ntango nyonso apesa exemple moko ya malamu oyo bandi nango ti ekokita kaka pa bana na yo bandokita kaka pa bana na yo eza exemple moko ya malamu po bolamu oyo to bapapa basalaka bana na bango mpe ya mibali balanda yango me soki yo oza motu mabe lobaki mwasi azala makasi ayebana kotelisa bana penaki te bino bozala boye te bino bozala boye wana omona sikoyo bana wana bakokola bakozwa comportement ya papa wana te yango na bena bapapa oyo ya mitema malamu bapapa oyo bavandaka na basi na bango na bandako oyo bayebi vraiment kobatela bana na bango malamu oyo bazotangisa bana na bango baklase oyo bazobalisa mpe bana na bango bazokende na bastress te félicitation na bapapa wana vraiment yango bapapa oyo nga na betelaka vraiment maboko bapapa oyo balandelaka vraiment bana na bango baklase na bango mpe bapapa oyo badivorsa me batikaka bana na bango te ntango nyonso bazalaka na bana na bango ntango nyonso aza mosika me ntango nyonso aza na contact na bana azobenga bana na ye amoni mwana asali mabe alobeli mwana abengisi mwana asali boye bwana bapapa bongo na ndimi te bakangelaka bana bango kanda na ndimi te wana mpe bapapa vraiment oyo nga naloba penaki bapapa kobetela baboko po bapapa mosusu pena donc na basi babaya bango na bana babaya po bapesa conseil baconseil bapapa mosusu bayokaka na bango te suka nango mona mwasi mpe pa yakei azomona so ndenge asala te donc eza pasi yango vraiment molie Vencedor aye mpona kotalisa bino vraiment soki pena boza papa oyo ya motema mabe oyo toza dans 2022 ye toza le 29 décembre 2022 papa nyonso oyo atangami aza motema mabe ntango akochange yango oyo ntango akotika masumu nyonso na 2022 yango oyo mais soki kaka bozochange te bozokota kaka chaque année bozokota mais boyeba yango moto asala mokili oyo likolo azali moto asala mokili azali mabe oyo esalamaka
malamu osala malamu mais soki ozosala mabe mabe efutaka kaka mabe bolamu efutaka kaka bolamu po eza na bato mosusu basalaka mabe bayebana bango mabe na bango te eza na bato ebele basalaka mabe mais bayebi na bango mabe na bango te bango bayebi kaka ke basalaka bango malamu donc wana mpe baza bato moko bokeluka thérapie bokeluka badocteur batraite bino po bapapa ya bongo bomonisaka basi ya bato pasi bomonisaka mpe bandeko na bino pasi bomonisaka bato mpe po bazona bango baentourage pasi po bapapa bongo boyokaka na bino te bino bozomona yango ke eza normal bolukaka mpena mingi vraiment badocteur vraiment mpona kotia bato bozala bango pembeni vraiment à l'aise po soki te eza pasi po bato mingi babeba motu oyo bato ebele baza so normal te surtout bapapa mingi ma ya poto baza so normal te basala bino kaka bato mbimba bana bozokokobokola bana te mais mpona kokaba mbongo epa basi oyo baboya mabala bozaka numero 1 mpona kokaba mbongo bozalaka numero 1 omona ozwi mwasi nyonso kopesa ye mais bana na yo moko ozokobokola bango te bana na yo moko ozokuidaka bango bien te ozokuidaka kutu bana mosusu mais oyo yo moko yeba okuidaka bango bien te eza vraiment normal te asigne nango bon tenki mudar porque essa vida assim é curta, a vida é curta. Os que vocês estão a fazer, dia vocês vão pagar isso. Dia, esses papás que não sabem cuidar das crianças, que andam abandonando as crianças dele para outras pessoas cuidar, dia, estou a vos falar, dia o que vocês estão a fazer, vão pagar. E vão pagar mesmo aqui na terra. Vocês pensam que o pecado que vocês estão a fazer vão pagar lá no céu? Não, vão pagar mesmo aqui na terra. Esse tempo é tempo de mudar. Esse tempo é tempo de mudar. Estou a falar todos os papás que não pensam. Que não pensam. Tem que mudar. Esse é tempo de mudar. Senão, somos em 2022. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022. Deixam tudo maldade aqui nesse mês de dezembro. Tem que deixar tudo os que vocês estão fazendo de mal, né? Deixam aqui nesse mês de dezembro. Deixam esses papás que não prestam, que não cuidam das crianças. Deixam aqui nesse mês de dezembro. Não leva vossas maldades no 2023. Senão, esse mundo não é nós. Esse mundo tem um dono. O dono desse mundo é o Deus que está no céu. Vocês estão a pensar que vocês são o dono desse mundo, né? Estão lá sentar e beber cerveja e dançar, fazer vossa desbunda, fazer tudo isso, de coisas de mal. Estão a pensar que estão a fazer bem, né? E não estão a cuidar vossas crianças, vossas próprias crianças, não estão a nos cuidar. Mas é saber, esse mundo é de Deus. Mukilioyo, Isaiah Nzambe. Um jour, bofuta masumna bino. Pona zuba kawe ba mame bele ba solo inanga isalinga pasi. Ya onta ngana beta masolo pasi na beta ngo mana na pasi mingi na kata motema. Ba papa bo changer. Bo changer. E koza malamu mais soki bozo changer te. Ndeka na lobaki yango na politike mokili eza ya biso te mokili oyo eza Nzambe nyonso tosalaka efutama kaka awa na se lelo ozosala mabe ozomona ngo malamu me lobi eza pasi pena na bapapa oyo baresonaka bien te na yango vraimen ngai Moule Vencedora naza lisusu vraimen na eloko naloba te na suki nanga vraimen na suki boye. Bon, tokokutana lisusu mpona kobeta sete na ane oyo tozobanda Nzambe vraiment asunga biso tokota malamu na mbula sika donc yango wana mpena nazosouhaite na bato nyonso mpenza boas entrada no ano novo 2023 para ser mesmo um ano de alegria e por isso nós todos temos que nos entrar bem. Por isso, tudo que vocês estão fazendo de mal, vamos deixar em 2022, já? Na sociedade, a batalha sopenda, vai coter de malamu na mbula sika, Nzambe vraiment azana biso, to kota vraiment bien, to kota na sengonyoso, to kota na stress te, e goza malamu, so ki osala kamabe, omoni vraiment ki osala kamabe, tika mabe wana e goza la malamu, mais so ki vraiment ke omemi so mabe na yo na 2023, eza pena malamu te. Pona yango na suki boye, nakomba papa pe ya mwana, pe ya limo santo.